Bonjour, bonjour, bon déjeuner de ce matin, bambote ebele, bisika biso, bisu bino, zambalola aye bako, pambola bino, bon déjeuner, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, bambote ebele, awa tozoraka plus ou moins 15 minutes, na bon déjeuner, pour notre sa conscience, et ça va bien, tokola sa conscience, na biso, lelo kaka na ba makambo oyo ezoleka na kati ya communauté ezali makambo ya minene makasi ya Olga Kabelo na mama ya Karine, mama Charlotte, Coco Charlotte, et puis na Karine Mokonzi yango nde tozolamusela ngoka conscience mikolo oyo parce que YouTube ekendeke bongo bayenge na bandeko na biso ya PV ya longo na église na biso ya kimba ya kikukusa tokei matondo na bakimba batakisimo kimbangu matondo na bino et puis tokei ba shalom na ba homme de Dieu ba bonjour ba rebonjour na bino nyonso bon travail na ba oba okene musala en tout cas et puis bonne chance na ba ope bazoluka musala bande konanga lobi toyokaki ba audio ndenge bimaki ba oba landaka o bazwaki pe ta ya kolanda te soki na ko retrouver yango na kotiela bino yango bandeko nanga na ndenge mama Charlotte azali kokosa vraiment bandeko nanga étiquette mama Charlotte oyela biso ezali ke ozali mwasi ya mabondeli yango na bisaka bino ke wana pena na betaka ngo sete ke église oyo bomonaka ya combat spirituel ebele basambela kuna bazalaka na esprit ya mensonge esprit ya lokuta ekotaka na kati église wana yango ndenge bomona pe ndenge bana na bango baotambola bino moko bozomona ba escroquerie banini makambo ebele parce que soko koti kuna mwa lokuta ekoki kozanga yo te na kati ya masolo na bango bandeko na ngai nalingi nazwa elo moko bopesanga kaka 00 moins d'une heure et pardon yokanga moins de 1 minute. Voilà bon moninga de retour hein. Donc bam lokuta moko ekotaka bango parce que nga na constatango na constater ngo na ba ezaka mingi na ba témoignage au moins muto ya ko témoigner ba makambo ya lokuta oyebi epenza bien mais aza ko bongisa témoignage na ye soit il faut incriminer ba koko na ye pour incriminer maman na ye ou bien ba belle-sœur na il faut kaka batu moko boye ba kota kaka na nini na kati ya lokuta na oye ye moko emso azana epe ma ndokite emso azana epe lokote me akomitia kaka naza ndoki naza boye pona sikonda se pona kaka kosa nini kotombola kombo ya nzambe obango basambela yango pe likambo eza pa mama Charlotte c'est une femme onga na lobby ba audio mute lobby ngaya batu kutite bolimbisi elakisi ke mama wana atambolaka na lokuta soki bozala mbongo ya kofuta mutu te na nyongo na ye ou bien ozana ngote ou bien bolingi te malamu bo bloquer malamu bo bwakisa ye ke otinda ba audio ya lokuta ke na cheki mbongo awa mbongo ezaki pembeni awa sikoyo mbongo bayibi mbongo esali boye mbongo epaluki boye vraiment une maman qui se respecte ozana full munene elandaka ona sima na yebi te bino bato boyoki ba audio wana bokoki ko juger maman wana ndenge nini parce que azali na kati ya corps du Christ toko juger ye te ke to juger to condamner ye to katela ye condamnation 5 ans 10 ans que yo okota na li felo non mais on doit quand même collamer sa conscience parce que bilo ba maman ebele boza na même comportement que maman Charlotte ebele pe bozolanda lokolo wana bozola kati ya mouvement oyo bandeko nanga ekomema batu ebele même pas na kufa même pas okokota lola te mais ekobebisa ba vie ya batu parce que lobi na mona ki bana ya mike bozoka na mongongo na bango tango bazobenga Karine bazoko féliciter ye bazaki bana ya mike babota mila musu awa bano ya mike ozoka na mongongo na bango opesa mwana na musu 18 ans 22 ans bazana bana mike babotami awa
bamusu baboti bana na poto lelo bana na bakomi na ba 40 ans. Donc génération wana tala ndenge bazokende na kufa, tala ndenge bazokende kobeba lere bakoyoka makambo mama Charlotte aza koteya, tala ndenge aza kolela na ba prière olobi ke mwasi azali mwasi mabondeli, mwasi azoluka changement ya mwana na ye, nzoka lovunu azoluka changement mwana te, aza kokota yo moko yebi ke Bible lobi odefi mbonga moto fo zongisa, ndenge odefaki yango zongisa ngo pe ndenge ozongiselaki yango. Soki batu oyo basangisaki mbongo wana pona bapesa yango Olga lui bapesaka ika 700, mais après combien d'années? Après une année ya nyongo bande konanga nyongo ya 1000 ok ni kofuta mutu après une année et puis mutu abimisi mbongo ne cash yo komi kofuta ye neti kobondela bondela eza malamu te, eza malamu ata muke te bande konanga eza na soni. Mais tala ndi boya ko tia budongo makasi bino su bosaka ba YouTube pona ye pona Karim na kombo na tango nyonso to bolia kambongo bozo bafuta bino na YouTube bozoka makambo soni te boko sala ntinsani te ya mbangu to mona ki bo bibisi 200 bo 300 ngo bofuta elo te za mo elo ni ekota na kati wana. Et puis yo mama Karim okopesa mot d'ordre ke me yo moko zokosa una na kati ke na chaki mbongo awa na zomo na te ba linette na mutu ebunga ki biso bata ba linette Karina zaki pembeni na wazolo ba ebungi loba ndengwana poni ni boli ko mener toujours vie na loyenge. Il y a un temps à jouer, il y a un temps à ma vie na au sérieux, il y a un temps à sala boy et lo kono c'est un temps mama chacha Karine mokonze lo kono c'est un temps tant yo défi mutu abatu mbongo oyebite ye moko lobi ke yo pende ngozano za esclave na ye yo kuna pozolo bake ye paza esclave na yo okoyi ko boma ye Karine ozo bimisa ba maloba ya minene yo koyi ko boma Olga mama na azawa na zo yoka pona batu musu ba mama bango balandana bango ba réseaux sociaux te. Mais maman na yo azamu to réseaux sociaux alanda kayo ayoka kayo tango zo loba wana emso azawana tango zo loba wana vraiment mama Charlotte tango soko bima na olisu na makambo te to loba no te ke bima na buzoba mwana na te aza mwana na yo elo to kosenga yo kota lisu na buzoba ya mwana na yo mais ekofuta soke futi ote ekofuta mwana na yo yemoko ekofuta bakoko na yo et puis okokufa te kotala. Déjà ndenge oza no lelaka ndenge YouTube ezabo ozo lela bongo soki lelo sko Olga ndenge eza wana vraiment ke ba plainte wana bongo nango pe maseki te tamso to ozongo maseki to yebi ke ba pese ba plainte bele ba benga ka yete basaka eloko te mais la bongo au moins ka nde bongo nango ka bongo oya ye penda pa ba bengisi epe keyo justice comme makambo benda bika zonga boy ata ba okangana bango yete ba kangana bango te ke ba chona prison likamba sogi likamba boy mais période wana ka ya ko samba tension et aux c'est bon te. En tout cas c'est vraiment triste et ça qui passe na mawa ko yoka ndenge mama Charlotte ozo ko kosa ndenge wana et ça qui kitoko te mama Luka penze lungi nzambe ya solo. Luke lungi nzambe vraiment ya solo et osalo kitoko makasi oza yango bozela na chela binongo na pembe bozi oh là là Je te dis, qu'est-ce que c'est la maman? Mbongo ezali na kati na ndako na nga mokolo na zuzu wa mbongo mpona kende natiela yo na banke nazaka na ndako biso tozalaka sepesa. Alors nazu mbongo nayebi te soki nakotisaki yango na bilamba soki nazomona yango te
nde yango omoni ke etraine ekomi na mikolo oyo parce que naza kotie koretrouve esika natiaki yango te nakati na ndako na nga oyo soki nakei ata lende nakokende kobanda kotongola eloko moko moko soki nazwi okomona directement natieli yo si soki nalobaki parce que nazalaki na mbongo moko naza na ngome esika natiaki loboko nde nazomona te boyoki ndenge omoni Karine akanisaki ke basi bakati nzoka bakati te azoseka ndenge mama na ye azokosa boyoka ndenge abandaki asali rien na kombo ya Jésus Christ de Nazareth mpona kosa makambo minene boye mbongo ezali nakati na ndako na nga mokolo nazozwa mbongo mpona kende natiela yo na banke yoka Karine mbongo emimwe alors nazwi mbongo nayebi te soki nakotisaki yango na bilamba soki nini nazomona yango te nde yango omoni ke etraine ekomi na mikolo oyo parce que naza kotie koretrouve esika badeuxième Karine azoyeba te ke ezokota soki nakei ata lende wana azalaki na ndako ya Karine so naki ata lendi na koluka natieli yo vraiment soki nalobaki parce que nazalaki na mbongo naza na ngome esika natiaki loboko nde nazomona te eza somo Karine aseki aza koseka bandeko nanga eza pasi mais Karine aye mpe asali live azodefendre makambo yango azoloba obimisi baaudio ya mama na biso boye na boye bandeko nanga eza pasi bino bato bosoutenaka buzoba ya boye bino bato bozo kosoutenir bahomme de Dieu bafemme de Dieu ndeko mama oyo ya escroquerie mama Charlotte asalaki nini na ye YouTube mpona asambelelaka bino bokei mpe bosabone na YouTube ya boye ya mama ya lokuta boye ya mama azokokota soki biloko oyo ezokontinue Karine continue toujours kosala oyo azosala parce que mama na ye azoencourage ye mais eza pasi na mawa mais nayebi te mama oyo akoencourage mpe na mwana na ye na buzoba ya boye ezali pasi mais yoka kolela kosambela ya mama Charlotte soki mama Charlotte asimbi kosambela bandeko nanga okoloba vraiment ke oyo awuti wapi aza kosambela makasi boye bozela nazotiela bino kolela ya mama Charlotte bokoyoka yango bokotikala kolemba kolela oyo te parce que eza normal te bandeko nanga eza normal ata moke te mutu oyo azokosa boye mais tala ndenge azosambela tala ndenge aza kosambela kolela ya ndenge wana bandeko eza somo eza somo eza somo spirituel bandeko tosambela na modele mama azosambela te boyoka kolela ya mama oyo azobenga azokosa mama oyo ali kofuta niongo te
Voilà, bandeko nanga, eza bon déjeuner. Tosuki wana pona lelo. Vraiment des gros bisous na bino so bolandi. Bino moko bomoni ndenge Mama Chacha ndenge aza ko soutenir Karine na Buzoba. Yango na bozomona ke moyen mwana wana a évolué malamu ezate. Lokola kolisa ki ete azue na kimukolo. Akoki pe toujours kozongisa na nzela parce que mwana kotikala ka mwana. Mais lokola ye moko pe aza dans les mensonges, aza na lokuta, assemble avec l'église ya lokuta. Yango dozomona bazotambola ndenge wana. Mais ezali pasi na mawa. Mama balobi la kisa mwana no makomi. Nyongo bafutaka. Ata malembe, ata 50, ata 100. Mbongo ka mama Charlotte azwaka wana. Na ko bapesa ki na leta. Akokai kolongola 50, 100 pona afuta nyongo wana. Mais eza pasi na mawa parce que ye muta defaki yango na compte na ye. Ye muta signaki engagement. Donc nyongo wana eza na mutu na yo mama. Eza pasi soko ko continuer boye mama Charlotte place ko ozwa. Et si ko sukelo mabe yo mondo koyeba. Merci beaucoup bandeko nanga. En tout cas à vous tosololi ba bonne journée na bino, bon service wana ezaki bon déjeuner de ce matin.